eloko na koloba edito image fimbo continue kaka frapper bango na fimbo edito image eloko na osenga yo chicoter bango edito image banza sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret. On a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, la Global Express, avant l'idéologie en moi. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la ressource de à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait par conteneur, les frais maritimes, nous avons les frais aériennes et tout team dans l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à Napoto, au salut Maramio sur la kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'ékin agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kofonga, Sexy Chocolat. Fumupa Adolphe Mozitu, honorable Robert Mina. Mama ban Africa Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, chéri toningana. Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tia Chombala. Mama ban Africa Evelyne Douche, Fleur Lola. liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, Totine Wallace, Mokondi Alain Akwala na Brazzaville. Ba chéri toningana, loke toningana. Watelo mokonzi ya Italie, Chetemba Kayembe, Mama Wifa, Zozo Kobo, Abbé Célestin
Chers amis, chers internautes, ngai abino nouvelle animatrice Tani Bayo Kimbombi. J'ai pour vous Solange Koufouanga, ex-danseuse de King Kester et Menea. Bonjour Solange. Bonjour Tania Bayo, donc Kimbombi quoi. Bonne santé. Santé qui toko pépele par la grâce de Dieu. Merci d'abord pour l'invitation de moi accepter. Koya na site na biso pour na Solange ndenge nini obungi boye na secteur na ba média tozo kasu Solange Koufouanga te. Ouais, Solange azanaye, Solange Koufouanga azanaye, moi ba pose ga muke to tchaki pour na ba faire mon privé quoi. Voilà, c'est ça. Merci. Suite ya single na yo pour le moment. Eza ndenge nini ezokende ndenge nini ofandi non na ndaku to continuer, je sais pas, expliquer un peu na ba fan na yo baye ba position ya Solange Koufouanga pa bazomona Solange na bango te, donc baza besoin Solange na bango. Ouais, bon, pour na fan nanga eloka na oloba bazala motema ya okita, bazala pe pension, donc musique est pour la rater, musique peut si la rater, donc ils a toujours nde to mona olalo la muko mo pe mutu mo abimi olalo la muki dans musique, donc ça veut dire eli koloba que musique est si la rater. Ezali ba vient so ba pas so lutumba simaro ti lelo bazaka, donc ça veut dire que musique est si la rater. Donc voilà quoi. Baza toujours motema okita. Tozo préparer les bango ba makambu ya bien ezoya, donc voilà quoi. Elo kana esa bon que non baza la motema okita tozo préparer makambu bien ezoya, donc kala mingi te quoi, baza toujours patient. OK. Goodbye. Solange, Josana, groupe d'accompagnement où tu travailles seul, je sais pas quoi quand même quoi expliquer na baye bazo la ndabso na 3W Panda Sangwa Congo avec Edino Image Papa Social. Bon, awa na poto na bande kozwa mo batunde kaka ezalaka po beta mo eloko futi bango mbongo basaelo musala. Bon na kisasa na meke kozwa moi groupe mais donc quand na espace onde na poto na sala de 3 groupes mais et na boma ngonga moko pour dépasser l'équipe trop bana kini so zate donc boy donc dépasse à trop promotion pe na kata ngonga moko parce que dépasse ya trop. Et au moni, eza lelo na batu msusu bazake okoko sala okoko senga basa elo likamba salipe eza pe na batu msusu okuta na bata bientôt okoko senga basa elo likambo bazo lelo ka bambongo, donc take yo moza présenter musa mo esa ma bien ezate. Donc na kataki promotion na nga parce que ezaki na batu msusu mona okoko senga basa elo promotion tom en Afrique msu boyoka na mutu ke atinda autant non c'est le promotion tom msusu na rolexango plus 10 fois. Mais tant au temps, au moins que tam sous moutongo, Alexine tam sous 2 fois ou 3 fois. Donc ils ont des malhonnêtes. Donc Babylone on a continuer karaté pour na nzembo moko. Yangonga moko na vandi na zoze la tana ngaso ekoki. Tant on kitaki na roye baso na sala orchestre, soki pe na rozwaka ba tuba accompagner ngana ba concert ou bien les trucs comme ça. Ba studio pesa na ngove na so Serge Kabango azamena za na makambo mo na zo préparer pena privé. Ok, c'est que nazo zela soki kokisa minde na bandimba mo ba studio na. OK, quand même ozana ba idée abato ba ko accompagner yo na ba chant na studio awa quand même na niveau na biso ya Paris. Ouais, batu bazali na bango, batu bazana na bango belé ndeti ba ndeko na ngande ti Kérosène Kalonji azalaka ne awa ba Apocalypse, ba Roi David bazali. Ozomo toza mo bato ebele otoyebi ba musicien be bazali o question na besoin likambu na kosenga bon pe aide ba ko accompagner nga to sali masolo, voilà. Mais mingi na olinga na on fona kitakin pona travailler nde mingi kuna pe na kata au muke Solange et déranger tout ça moi featuring na jeune fille peu au sala la musique par exemple Mege 30 Laurette la Perle Cindy le Cœur, donc yo mo ka na kata ya basi o bozo bima na génération na bino o ya ko intéressé quand même au sa featuring na yé, donc mutunini neti apesa ko plaisir o yo tango yemba na yé featuring et ça là bien. En tout cas, question posée na longa manette pour nous mona mafou. Donc na question posée pour l'instant on a besoin ko sala featuring na ba tebele wana nyoso tangenga kombote ba batu oui. Un jour toza na besoin na bango, mais on a besoin de featuring na bango te
po na mutu na nganga na obule ba featuring mo musika na obule msu ba featuring mo na ba vie mso mo pa mo condition ngambeli kwata koramani dans le quoi les gars qui simbi mo razate ndeti ba vie na mso ba joli mo biala baki amen ozo mo na ba vie na mso ba vie chone ou les rois de la forêt ba papa chéri jibe piana ozo comprendre donc ba papa na mso ba lutumba simaro ozo mo na wasko ba rêve nanga batouana na pesi bambotela ngai papa chéri jibe piana voilà ba faire chair de poule ozo comprendre ba fali poupa donc ba fi pena na ebité ba mama biso mbilabel na mama chala mwana donc ba wana pena ne bato bebi musala solo ba ko afwa musique lelo comme na génération ya ba jeune talent o bazo bima mikolo pourquoi yozo ponara ba vie wana ya likolo ba mama na biso ka ya likolo luka peka moi génération na yo po sala mo lo mo ya bien non ezaka ka teke na lobi ba mikolo mais na lobi nde bana basi ozo comprendre pour le moment na bula bango te OK baza pa na mutu na ngate donc mingi na bula rande ba jo po bango nde po nga za na moi na linga mingo sa mamo nje ba jo do na bula non ba jo donc na habité plus tard bon bana basi mingi na visiona kaka mama chala mwana po epaza na moi lumbe lobe son pota ozo comprendre to zonga lisusu na ndenga Victoria Lesson ba souvenir ni nos ango ya bien na kati ya orchestre ya bino Victoria Lesson ba souvenir à bien ezakaka les grands qui simbient les grands qui simbi les kukuta Kwangulu Sosa Tarambi do yemo orchestre parce que nga vraiment nazara trop na kati ya Victoria te parce que na fi moko na souffre pena trop na Victoria te comprendre na yakara na moment moko ya joie et sengo que king orchestre mené alinga ki keno asalanga keno lelo pona za Solange na kati ya mikili que batba mona pe que non fi mora bien telemi o comprendre donc abulaki que petit so na memo na mikili oza bozala boy asali nga pe grâce wana lelo na poto donc nga vraiment la zavma danseuse ya king orchestre mené ya yemoko o que na kemba nga trop temba mona mikili o comprendre donc voilà donc ti lelo na lelara yemoko Kwangulu Sosa na lelara Victoire ele sonte naza pe na problème mutu te mais na lelara toujours les grands qui simbi king orchestre mené à donc ma mi souvent qui traso na vandi na mon on dira c'est quoi donc kai na lelara donc Victoire ele sono etali Victoire en tout cas na ba makambo wana te na bande ko na biso yo bazana kin o lelo ke PDG Maxime Mutamba yazo soutenir PDG Maxime Mutamba. Voilà, donc PDG Maxime Mutamba il vient à biso Alexis Yamamoto donc bambota trop na bateau tout balinga king orchestre mené bateau tout bazara ba fan ya king orchestre mené na pesi bino bambote belé voilà. Merci Solange. Est-ce que pour Batoubaza toujours na makanisi toujours ya Solange kufwanga kamuke oko meke la bon mwanze momo bo pe ça la bon sous moi plaisir to ba moni que star na bango vedette na bango sepelisara bango na bandako tout ça o meko yembe la bon mwanze momo pa ba mona ok no wana Solange kota danse peto ya premier ayanga nzembo nano na robetela bango moi morceau moi muke kara ya mwana 12 ans parce que moi na 12 elikolo bebele quoi donc ça pena na makambo bebele na kati ya moi na 12 l'autre bombeli bango vraiment bana kini bana partout ngako mwana 12 balanda kanga pona singa loketu bablesi ya bolingo ekolisinga yango la tuna Maxime Mutambai alobela ngai nalongola singa loketu tona tika ekola na nzoto nanga Tania Bayo dino image Flori Lola motema ya titasie donc voilà wana eza mwana 12 ans kwa ba bloc eza ngwe belé to lamba mike. Merci voilà. Solange na sepeli na banzembo yembeli biso oto yembela biso na pesi bambote na pa calibre 12 hein petite sœur Alice Batatu hein mbote la de polisa mokonja Château Rouge
Solange, moi loko moko boye tango sake pa kin kester mine ya po yo kota luketu. En tout cas moi ko to loba ko to mingi to sala la biso ta moi loko moko comme ça to loba ta mutu mo boa ke la ta mo cri pembe na musika do ko ta mo lo mo ta mo chakul bondas ba te Solange onde yeyo. Tanya Bouilou star yo mystique. Vu quoi mystique. Merci. Bon, na betara ta libondas. Lelo oh l'accéléré king libonda se na leli de gabale ala libonda se vale pardon Solange bomba pardon pas mi peine talaba bengi ye Solange kufange natia ekokite mungwa totia ekokite mungwe natia eko bako banela ekoti tiaba Solange aye kamuke aye Solange aye kamuke aye Solange aye kamuke. Retour à l'authenticité. Mesdemoiselles et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici pour vous Solange Kufanga, sexy chocolat. Fumupa Adolphe Mouzitou, honorable Robert Mina. Mama ban Afrika Congo na biso tosengi ekende liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, mama jo toningana, chéri toningana. Groupe Dikina, Didi Kinwani, Tchachombala. Mama ban Afrika Evelyne Douche, Congo na biso tosengi Lola liboso. Totelema tobina totombola maputa toyemba mama. Ba chéri toningana, loke toningana, Totine Wallace, Mokonzi Alain Akwala na Brazzaville. Alexis Yamba Moutou, MJ Soleil, Studio MJ, Serge Kabambi le Grand. Edwige Kabouzou, Chico Samu, PDG Marseille Moutambaï, MJ Verkama, Guylaine Lianza na kata Genève. Kérosène Kalonji, Papa d'amour. Gigi Bengo, Marina Kalombo, René Labé. Tambuza malembe bato bata liboso sobere mkwambile tambuza malembe bato bata na sima santa likolo na se Junior Mundele, Richikanga le styliste de Lyon. Ma maman chérie, Christine Boussala. Lisette belle attaché public. Bina bozolo bina te bouje ba ase talento to mama ba mama na biso ya poto Christiana Kwasa na Pepe ya Kudi Frank Mobilandila Alpha Ngungu na Château d'Eau Mbuta Lombe Moïse Katumbi boss de boss Américain Watelo mokonzi ya Italie Chetemba Kayembe Mama Wifa Zozo Kobo Abbé Célestin Luzolo Loris la Congolaise Sandra Onema Jani Mangoma Palula Bango Depolisai Adèle Kendami composé Capodase Godé Kayembe Diama Vert Jolie Chongani
Konzaba Mama, Tania Swale, Papi de Berne, héritier Scram. David Kapala, 7e art, Judith Tela, Olga Onema, Trace TV, Africa numéro 1. Zeki Mbingu, les léopards de la sable, DJ Piroger, DJ Miel, Moyoki Solange, Sexy Chocolat, Gaylor VIP, Tania Bouilou, Patricia Champagne, Gino Baz Compressor, Richard Moutambaye, Aïe aïe aïe, jalousie, Ya Jojo, la jalousie, tu peux pas s'y Benano Kenge, Edino Image, Papi Gentolo Bela Vie, Bovik Lianza. Solange Kamukie, lo motuna mo penelnga na bossa nenga échappé. So neti mutu mo a proposé que non beta mo playback net nete mo moyo sepelisa batu ba fan na yo o balingaka yo le temps que ozo préparer single na yo qui tape bakin banini donc so muta proposé aye na mo proposition que non Solange o beta mo playback na ebité okolo bani. Non, wana kuteza na problème te poto beta ba playback o esimba mara na ye moko Niklette Ndangani motema Gilles Nzaru donc sala ngope mikolo nde naza boto za na proposition ya Titos mboka elengi na kati ya mien donc azo préparer pe mo loro moko motema Fleur Lola yo yebi donc azo préparer loro moko ba mouflette calibre 12 ba yebi donc que loko wana eza déjà bien préparé Sarah Star ayebi masolo na lo ba Benano Kenga ayebi Marina Kalombo ayebi do bango tout ba petit nanga baza prête do ba yebi da masolo ba Grace Kusu ba yebi makambo yo Patricia Champagne ayebi makambo loketo Shakira makambo tozolo ba donc ayebi do kala tête obeta moi tour na mien quoi. Donc wana les organisations Titos ye moka lobaki que non bato basala ba désordre ba na bango te donc tozo benga bato classe bato sérieux kala tête opesa no date donc voilà quoi. La CPLI, merci Solange pour Fouanga. Donc ba fan na Solange, j'espère que bo CPLI na kangeli bino vedette na bino obolinga kota luketu kota oyemba azali. Donc ba featuring pe azali na ye ba vie na ba faire gola Werason papa chéri, hein? Yo lo bakutu mingi zate. Et bang sote ba nouvelle chanteuse bazali, ba cuisse de poulet, ba Jackie Bilengi bazali, Alice Batatu azali, bango nyonso wana bazo ba bang sote. Ba bang santé ba bande kona mais toi taille monte. Oh, ya solo wana. Toi sentiment mon pété. Oh, tikolo babu. Mutu na mutu ana sentiment na mutu ana taille na ye. Edino image panja sangwa Congo oki petite sœur na Solange abi bango nyonso baza taille moko te baza la sentiment moko te. Donc eza likambo lengi mutu na mutu ana lengi na ye. Mutu na mutu msusu apesa elengi bakoto moko boye mutu msusu ayaka kota tolo mutu msusu ayaka kota boye mutu msusu donc toza sentiment moko te elengi moko te taille moko te me baba ndeko mutu na mutu osa musane na ndenge na ye. Donc Solange kufonga kamuke biftek apesa elengi na ndenge na ye. Donc ingandi pe kuna kingandi pe na marque ne donc voilà quoi. Et le kabo bisoka bagou eza différent. OK, na CPLI Solange Kufanga. Bon, toza awa toujours na 3W Panza Sangwa Congo avec Edino Image. Zwanga bien te fi ya boye, ozwaye wapi? Tani bayo, hein? Toloba te. La pesi ba mbote nanga ebele et pas ba nanga ba gros bisous. Na pesi ba mbote nanga pa Douglas Likwa, motema Sylvie Kalambai, Nana Kalambai. Ya kolobeza te. Ah, ma sœur calibre 12. Ya yo ya mwana ba gros bisous. Taille acoustique. Yeyo, zwanga bien. On est presque à la fin de l'émission la biso. Ce qui motuna mo ezali pona vie nanga Edino Image papa social otuna Solange Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry.
Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Merci ndeka sabino balanda www.panda sangwa Kongo kufangalele yo to bai to kangaye to kangiye nasi mituna nyoso tanya auto tuna déjà hein chroniqueuse na bino talaka bataille banto te vandi wana ninga olobela ngote auto tuna ja ba question o sengela tuna nga juste na betaka c'était na single ya Solange kufanga yo lobaki ke promotion ça mi bienté pour la nina dansa bakoko balio bambongo surtout batumingi ya Kinshasa ndé vraiment tous appels na bolingoti muninga pesi bambongo na bimisi bambongo na ye lelo bolo bage eloko wala simbagite pour nini ingratitude na bino nde bolie bambongo to tanga bakombo te po tanga bakombo te mais to yeka nde olobela so bapesi mbongo ça comme ça musati na suka vraiment mingi olobeza ngote Solange toto baka dernier mot na osiko bombeli ba fan na yo nini pona wana seleki hein danse bakoko seleki nouvelle danse ozobombela ba fanatique no balinga Solange kufwanga basiko nini obombeli ba fan na yo pona makambo sika danse ezali ba danse sika eza mais toko loba on toko ko mekango awa te po to boy su tozonga susu de dino moni danse na binaka basali bono donc toza besoin ba rankine wana te na bombi yango soki ka na komi prête na makam na nga ba mona danse sika en plus na lingi promotion na nga mona sala ngo sur place parce que ndeti na bakini wana naza ba vie na nga ba décris bazali. Donc Solange nakato maloba te comment yo PCK confesse na batakine entre temps à Paris awa ba site ezebele eko sala promotion pourquoi pas non na Paris ba site ezala ngo pe belé mais moni na ba pena ba tunyo soupete au monde pe ba tunyo soupete mais quelques ba journalistes on a yebaka au monde obenga bosa moi jar yo mobika ba tonde baza moi jar moi ni nzoto donc makambo ko makaka o pesa la nzoto yo pe senga nzoto tenga biloko wana so senga na préféré kutuna sana nga interview te na vana nga pona na jona nga moko donc na respecta kaye pas respecta nga voilà. Merci balanda to dube po bilo ba donner ça au senga nzoto mais ça la au senga nzoto pas petite sœur vraiment beau za moi mke bo temporiser moi mke hein moi bo doser moi mke sinon tu talaka petite sœur ba comment déclarer ba comment réclamer babi à chaque fois émission faut senga nzoto est-ce que ça là tout à moi mke motema malamu po baba ndiko na biso basi hein so lingo draguer na ninga propre ça on peut bien que au profiter na simaraye mais non bon Solange ngana zo maloba mingi te vraiment na tikala ngayo pour na bi que tanya mto aussi ça na émission vous comprenez mais mbala simanga olinga o meka ko zora contact na ba site mususu ya liawa parce que promotion est important na makambo na bino surtout bino ba artiste donc sans promotion ba oye ba yoti donc ça la peine fort album asika ndimi bazela biloko moto ezali biloko moto ezali tintidi nchumbi
donc kala mingi te kwa bazwa pena biloko mboka parce que tokena kimboka yo bibiso bana ngembo toza trop mbonda pona lingi vraiment mbonda ponga na muta mabina fona bina pena bien avandela kwa na bokomola na kafali na mabe pezate wana vie na bisoti ya banda miziki na ngembo ti donc sika pena ayekola vraiment makamba loketo donc ezane kitambo donc likamona mbonda kwa donc tokolande pe mabe zate donc na lingi pena mbonda po vandisa yo bika ba danso biso toza yango ti lelo eza na nzoto yo momona ba Taylor Vandom donc depuis King Kester mené à son vivant donc tina nenga kufi boye donc ba Taylor eza toujours donc Solange Kufonga changera te rabi naza toujours ka bodon danse peza kra kwa ezali bino boyebi danseuse na bino bana Victoria bana ya bato nyonso balinga Kester danseuse na bino yeyo talara ba double Zénith ba double Olympia donc to sepesa batu to binisa batu donc voilà les Zénith double Olympia peut-être wengi maison mère obligé donc takawa pe papa we rason na pese bambote donc ba double Zénith double Olympia donc ba partout au beta est-ce bilembo zali bilembo zali soro ok na YouTube romona ba Zénith ya liboso ba Zénith ya mibale ba partout ba Élysée Montmartre ta ferré ba bourela vena nga bourron pela la pese bambote belé donc vena nga bourron pela donc ba clip ezali partout quoi donc abina ba vena nga ba titina na pese bambote donc ba soleil wanga ba vena nga bango tout ba ferré gola donc voilà quoi Solange Kufonga vraiment a travaillé trop na poto donc on a travaillé trop donc na sala ba image belé na ndezo ba bondé ba ko to doute ah so ba ko tinga doute tali ba poto ko mala makambo leloti donc wana ezalaki makambo ngana ko bisaka malobo boyete so bisa malobo c'est que on dit moi doute mo za quelque part te doute ezate parce que batu bayebi donc batu bayebi je nanga igwa yebi ke wana Solange Kufonga kamuke beefsteak sexy chocolat donc cour suprême autrement dit que bilenga sika donc sentiment nanga la ke ba vie nanga bayebi nga donc faire gola yebi ke wana Solange Kufonga sexy chocolat cour suprême autrement dit bilenga sika donc ba vie nanga bayebi nga vie nanga batiti na banani ba bourreau trop sollicité hein bayebi donc vie nanga kofelo midel ani boulot ko vie nanga kofelo o songa mbeli do place avant de dire que yo Solange Kufonga sexy chocolat cour suprême autrement dit que bilenga sika merci para na trop de veut pas ça va Congo l'article Nicolas l'article Tania bon continuer parce que ngala pour intervenir moi muke étoile d'amour top modèle diamant taillé Tani Bayo Gisèle Wumba diamant noir vraiment yabino ndeko yabino star yabino vedette Solange Kufonga Tani Bayo clôturer mission na yo hein pour on ko ko ba yango na kaka na intervenir na place nanga oui pour m'aider tout moi le basuka fort le basuka Tani Bayo yayo merci Dino Image moi le basuka nanga tout na Solange Kufonga eza nango secrétaire msu na ko tuna lito imeto lo bakaka msu mutako monana Solange Kufonga marié non na balité mais naza na copain nanga quoi voilà ok ba bolanda biso bocha motema te po aza motema na e oyo bafandaka déjà donc merci liloba suka pona to clôturer mission na biso Solange liloba suka ezaka ke non loba bafandanga tout baza tranquille baza calme Solange Kufonga mwana 12 ans
donc azokola mendeti akola raté donc tozara na 4 saisons banzoto ezali donc titos motema ya fleur pe donc yeba ke no ba playback ozozela ezali baluke toza oyo ekata danse donc talaka ye moking kester mené ya donc azalaka toujours ko solliciter donc ti tobota mais tozobina tozobina donc banzoto ngo ezali kwa na se dino imani yo mona nde tobeta déjà baboye o biloko ya titos mingi olobeza te kwa Sarah Star toleli na boka batu donc Sarah razi diyele toleli boga kidila donc dudu makolo vie na ngamoko donc ige makolo na peso bambote olga onema mbote na musika Sarah onema do bambote na bino yangwana zozokobo na peso bambote bele kofikanga masa na ngala kata Luanda do bambote bele kwa Olga mbui do master na ngala kata Luanda na peso su bambote bele place oza doucement na kata bakindo bibishi boti do bambote bele Judith Mandeni donc vandela toujours ngwende na yo kwa donc Blaise Masola na kata Bondi ye moko Blaise Masola na madame na ye moko na Coco donc bambote bele na Coco na bosanite Jean Roger Bao mokonza Bondi donc bambote la Jean Roger na peso bambote na Bondi mokonza Bondi yonde kolo bilele sans oublier Patrick Zola na Château d'Eau yonde muto sepesa ba fille na ba tissage brésilienne na pesi bambote na ngali susu et pas joueur na biso sa lokumu na biso na mboko na France Blaise Matuidi bambote no yango wana Sandra Mwanza 3 fois carré donc na bosanité bambote bele place oza Sandra Mwanza 3 fois carré Corinne Kolele do petite sœur à moto na kata balwanda bambote trop donc voilà quoi Nkiet Ndangani nde tolobeka motema Gilles Njau Marcel Mutamba PDG donc PDG ya makambo donc voilà quoi bambote na pesi bambote na pa na simangoi ouais Julie Kaembe mwana muluba na peso bambote bele kwa bambote bele donc voilà quoi mingi olobeza te boza kaka na motema okita mwana 12 ans oya na ba François bele calibre 12 yo moko yebi quoi yo moko yebi histoire mwana 12 ans ndenge bandana ndenge zoko sukela motema ya lettre B donc ye wana ba bengi les bogards quoi. Merci beaucoup Solange Koufouanga, merci pour d'avoir accepté notre invitation. Et dit nos images toujours Panda Sangwa Congo. Bon s'abonner toujours dans www.Panda Sangwa Congo avec Edino Image Papa Social. Merci.